Artiste comédien na kombo ya Kwedi Maimputu akufaki bongo na mokolo ya mardi bayebaki bongo kolela makasi parce que famille mombezaki bongo surpris après mwata mulai ya maladi to pe ya bokono oyo ebetaki boye baete ya beta ba comédie ebele na ba artiste ya minene misu bakenda lokola ba sans souci kasi lelo oyo azali susu te boye baete azalaki pe susu membre kati ya troupe théâtrale na kombo ya Salongo bande koleka na chaîne ya RTNC à l'époque azalaki bongo OZRT. Bien aimé dans les seigneurs Sangwa Mawa. Tala koto te mobile ya ibala. Moi petit na ngai wa. Kwedi Maimputu. Ngoyao. Vraiment. On est là. Ici ça tourne. Obi? Voilà. Soka tazana matoni. Soka nzala kama matoni. Soka nzala folia. Bien, scénario. Pour vous aider à gagner, à renverser la situation, vous comprenez ça, hein? Vous allez déstabiliser le pays. En déstabilisant le pays, vous faites le pillage, vous faites un peu de rébellion par là pour que celui qui a gagné, supposé gagner, ne puisse pas diriger le pays. Comme je disais encore, que la politique est dynamique. Donc vous ne pouvez pas baisser le bras.